Papa azalaki très sévère vis-à-vis à bana. Même tango à vacances, aza kolinga te ke bana bakenda Kinshasa. Soki bake Kinshasa, et puis na ba papa, il faut bapesa bango mukanda ya présence. Car pour être tous les dimanches, soki akenda kanzabe ba noter ke tango azalaki na Kinshasa, baza okenda kosambela. Donc bakoli na discipline moko incroyable. Ya ndenge papa dialonga na tikala kawa, balobi nezala sinziri, yepe atikala koboko la bana pe mboka mobimba oyo. Sima na ba classe na ye awa, papa akendaki ko se perfectionner po na mécanique. Surtout aza komona tantôt soko papa tindi chauffeur aza okenda te, alobi non, il faut nasalisa tata na ngai nazala pe chauffeur ayekoli pe azali komema. Des fois komona papa alobi zwa bato kenda kotika bango akei, tango akozonga zwa bato mosusu abuda te, akobude te, ye gentil kutu nde emela ye. Papa akenda se perfectionner na minkondo. Na mbabambula 72, 73. Akenda se perfectionner sous na INPP. Kaka na cadre ya mécanisation. Baebanso basala la katata nzambe basala ka misala ya maboko. On n'a jamais connu, jamais tout le monde a classe, il y a envoyé, il y a prophète ou bien il y a chef spirituel. Ils ont la gâté. Basala kamisala ya maboko pona kokosa biso. Ndenge kolo Yesu balobi les charpentiers de Nazareth. Santo Petelo o kolo Yesu atikala ki fungola mosala na mosali azai kosala ya kobomba mbisi. Papa Fumo Alongo, papa Diangenda, avant qu'il ait la classe. Alakisaka camarade nae mboka ya sika, mokili ya sika, Yerusalem ya sika, na 1928, azaki na 10 ans. Mais soki mama na alobi tokenda, komana manioko, na omoni bibi mpuka wana ezaka na moto ezai kotanga, aza komema. Chasse, ayebaki yango na papa Dialungana. Papa Diangenda kek na classe, ye kona scoutisme ye kaka. Awa pe azalaki chasseur. Ezala joueur, ezala scout. Ma mosala maboko batika kite. Yangwana, oya sikalobi bon, batata bazalaki ba agriculteur bakoko ngai mécanique. Pona kobare biso esprit, tolobake a mécanicien. Ndenge kolezo abaraki biso esprit bazoloba charpentier ya Nazareth. Ndenge papa Simon Kimbango abare biso esprit alobi les cultivateurs là Mosai Mosai Njazange eloko tout ça. Nzokande babomba naka lokola koba abomba naka na koki. Po atala nano malamu mokili ndenge ezali. Eh bien papa na sévérité ba papa bazaki na yango soko likambo a papa nkulutu. Soki papa nkulutu alobi kende pe na papa leke baza kobanga papa leke kola kake. Famille nyonso. Soki papa leke aye mama na ngai. Moto la moto akozo komituna alobi est-ce que naza na motif? Pamba te papa Diangenda miso ya pamba en tout cas bosani meme kotambola. Papa Simon Kimbango kiangani amiyebaki soki azali nani. Nguya azalaki kosala tozo pesa kaka exemple. Mokolo mosusu pamba te akenda na mayomba. Pona koluka vi. Papa Diangenda alakisi alobi tango nazalaki na leta. Tala bisika bona manyanga, tala bisika na mayomba. Na ebi ba place ba or ezalaki tout ça mais a indiqué Papa Simon alobi en tout cas na komi riche. Akenda kona timula rien à kozwa te. Tala ndenge nzambe abandaka ko compliqué baye atinda kabango.
alobi asala misala bo moyen te papa na alobi bilanga yango na tambola na mayombe bayebi ye bisika nyonso bayebi ye makambo isi aza kosala yango me azali komikitisa mokolo nsusu na Chikapa azokenda kona baza kopesa ye kilo azali koteya totika mabe mokolo mosusu ase déplace ntango ase déplace mondimi moko mokonzi ya basorcier ya mokili mobimba abomi ye ntango abomi ye ye moko aye mpe na papa Simon alobi ngai moto nabomaki ye kasi naye kosenga bolimbisi donc tolingaka bokonzi ye tolingaka tozala soko président ya mouvement pasi ezali na kambo moto osombi voiture ase débrouiller aya kolakisa mpe na papa na monkoto diangenda siliki mpo na nini osombi voiture papa mpo na nini osombi voiture non ti akomplike voiture ekufi tata leke abomi voiture des fois akangi motema alobi non ayebaki soki ye azali nani ayebisi batata naye alobi naza likambo akoyebisa biso likambo wapi kaka na nkambo mokolo nini likambo yango mpe ayebisaka biso te so likambo nini oyo batata na ye balengaki alobi te ye moko ayebi secret pamba te amiyebaki amikitisa gentil koeboma ye kosekawa vraiment okomona ye te akosilika ata osali likambo nini tala nano na bacrise na biso ndenge tozosenga makambo ya moteur mpo na bacourant okomona courant papa Mbenza alobi courant tokopesaka awa nawa nakende olobi so moyen ezali te ye alobi problème ezali te mama Sidoni pelisa mwinda ya petrole okomona mpe odiskute te aloba me leke ndenge nini ngai chef spirituel nalala na molili jamais na mwinda na ya petrole bakoki kotika ye wana kitie tala exemple monene amiyebaki azali nani papa nkulutu asalaki nyonso alobi bana na beto bango pifo akotaka beko na Gombe papa Simon azali azokota na ye beko mpe ya sabe pamba te papa nkulutu na bambuta kalamvui na babuta Jean Sala simbango abenga bobe il faut chaque samedi oyaka ale bana nyonso wana beko nga nazalaki mokonzi ya beko ya papa Simon Kimbangu kianga di lelo chef spirituel ntango nazoloba yaka tosambela yo sambela nzoka nde chef spirituel wana abombanaki kimbangisme oye ndenge bametre mosusu balobaka nzoka nde nazokoteya nzoka nde azali boyo tala exemple monene oyo apesi biso yango wana batata mpe bamama lelo tozali na esengo pamba te akokisi mbula 15 pamba te bokonzi oyo ya lingomba mpo na komema lingomba azwaki yango ntango akokisi 50 ans lelo aza na 55 ans ye wana na molongali na ye mama Lumwinidio Sidoni basalaka mariage na le 18 décembre 1977 lelo tozali na 2006 mbula ezali koya toyebi ke jeteke yaka na décembre kasi le 18 décembre 2007 ekozala 30e anniversaire ya mariage ekozala lisusu benda wana bakongole balobi bango nde bakobongisa yango me tokotala kaka donc bisika nyonso aza kokenda liloba nzambe na monoko na ye so tolobi makambo isi ezali kutu ya koloba te ezala na conférence ezala ndenge baambassadeur baza kokamwa ezala bato ya malade donc ndenge batata na ye baza kosala nakanisi ye kutu ndenge balobaka plus mais alingaka komikitisa lelo oyo ezala lingomba ezala famille ezala biso banso tozali na esengo monene tala nde esika eza kovanda ndako ya chef spirituel mais ntango wana azalaki ndako ya papa Siros biso mingi awa toza bakolaborateur ye soki opesi ye mbongo papa diangene opesi kaka mbongo ezokoleka opesi donc apesa atala te oyo moto aza na pasi kaka apesa atala te
des fois maman Sidonie akoloba mais aka mobali ndenge nino vraiment ameka osurveiller alobi tika mobali ndenge nino tantôt ngai kutuna so bata super soso alobi so moni ba pesi bo il faisait monter à face et puis alobaka na makasi te malembe kaka peut-être maman ko tombola mongo ye kaka malembe kaka nzokande likabo moni na zaina biso ba musu tozala ta na voiture même le cola pande konanga papa Albert ta na voiture mais papa Simon zéro à part motuko ba pesa kana mokonzi ya mboka olia lukata abi mama eto débrouiller na somba ta vewe rien ye mosala na ye banda tongo tipo mama kutu mawa comme le cola célibataire soko fete ye na nkamba mobali 2 semaines 3 semaines akobana tula arata papa boni bokoya mokolo nini akobo tuna papa lokola kenda voyage kimbangismo ye kozala mwasi angunza pasi tuna pe mama mbenza pasi peda mobali mobimba tokenda ta voyage na Kinshasa te avanda kaka bo vraiment papa mbenza kumeme mbanza ngungu amona te mais ali pasi ko mosala bozo ondimi papa mbenza moyen ka ville kutokoloba nake na Kinshasa mais milingi esika koyeba lisusu mosala ya pasi bazali na yango moi chance moke papa Rigena aza kotambola mais papa pe abandi kobeta esete tolingi okenda voyage landa ngai papa Rigena obi ngai pe na koti na makambo to ndenge nini ngai mama Rigena pe yekola kaka osala bilanga pa moyen tokosala ndenge nini kimbangismo ye yango wana totiaka bango ya solo na mabondeli tala vi na ye ngai chez spirituel tant tosali nsinsa na oba sebus débloquer $20,000 voiture moko Mercedes mais rien soko osenga mbo papa sebus ozana eloko te olia koloba Jordan bimisa bo jamais est-ce que tata Nsumbu ozana eloko te tala ndenge mokonzi aza kotuna papa sebus azali wa marge azalaki na bango tango azalaki bana mike papa sebus aza kogide bango tout ça mais lelo papa sebus soko monika papa afukamanikeli mambo masobele kimbangismo ye yango wana exemple ya papa ezali mingi mais tolobi kaka moke pamba te biso touti na Angola touti na Poto touti na Congo Brazza touti na RDC na ba province to profiter na mwatango moke po tolakisa bino vie ya papa moko musu papa fete na nkamba 2 semaines mama azali kobela ale toke na cimetière ya mama Mwilo sikoyo toke na cimetière ya mama Mwilo na Kilongo biso tolobi lokola mama aza kobela tokanisi ke papa kotelema ye wana na voiture azoleka siko tala na papa enduna yo kele kwa niko mama aza kobela aza okipe te est-ce qu'alingi te si alingi kasi soko mvoala lobi en avant yango wana lelo tozene esengo monene po ete mokonzi abule papa Simon Kimbangu Kiangani akokisi 55 ans et puis apesi biso ndakisa ndenge nini ezaleli ya mokonzi esengeli ezala katikati ya famille katikati ya libota pe mokili mobimba kobokola bana kutu na lopango na yawa soko 40 combien ya bato ayibi kutu te soko bauta wapi mais moya bengana pe ezate yango na pe biso ba représentant malamu tango tosa tourner na ba province tokotala pe na ndako na bana bondo soko bokola oui parobaka tangi ni nafu ya mfumwa okenda kole papa mbenza azali kona tala lopango ndenge etondi kende pe na papa Rigene tala lopango etondi mais biso awe pe na papa Albert ye moko kaka non yango wana il faut tozwaka tango tosolola pe na bamama oye bino boya kaka na kado toke kuta na mama Sidoni toke kuta na mama Mbenza bopetaka yango masolo pasi nini oyo bazalaka na yango ya kozala molongani ya nganga donc nganga ya banganga nzambe ezali mosala ya pasi yango wana nyonso tozali na yango kokanisa teke soko oyo opesa papa kado awa toke kona epe na mama Sidoni ou bien mama Mbenza biloko nyonso basaki ya fufu ye papa kutu aliaka combien de grammes nyonso wana ezalaka biso tolekaka awa na bana bazali kobokola yango wana lelo tozali na esengo monene
avant toli yango na tolinga kolakisa soki papa moi parcours ya muke ezali mingi parcours ya salaki avant ete tokutana na yawa tobenga ye papa Simon Kimbango Kiangani mokonjabule o sango etambola mokili bomevite na ba internet okomona bana musuba kwena nkamba wapi papa Simon so komoni papa Simon donc kota duko ya liputa kutute bazoko lukaka we ya bakot papa oye papa oye papa oye Eunwe Embazie Yangalala Yangwana kaka tozaki nango mwa liloba po na anniversaire ya papa Simon Kimbango Kiangani biographie na ye ezali kaka ndambu kaka muke tosilisi ndenge wana na kombi ya tata mwana pe molimo centre amen. Siko tokomi na tango ya bakado 22h juste minutes ici à la résidence privée de son immense Simon Kimbango Kiangani au village de Ngombe-Kinsuka. C'est l'heure à laquelle tous les fidèles kimbanguistes sont donc priés de rendre les cadeaux au chef spirituel des représentants de l'église kimbangiste. Ouais, donc celle-ci c'est la première dame de l'église kimbangiste, maman Sylvie, qui est donc sa chère épouse. Et nous voyons donc la épouse du premier du conseiller, chef spirituel Papa Mbenza Kiangani. Et nous voyons en troisième lieu maman la conseillère, donc la femme épouse du conseiller direct chef spirituel Papa José Kiangani, celui qu'on appelle le père commun par Papa Miguel. Papa Papa Angelou, les deux responsables de l'église kimbangiste, l'un de Kamba et l'autre de Burundi, qui est donc le secrétaire de l'église kimbangiste au Burundi. Voilà donc à tour de rôle les responsables des dignitaires de l'église kimbangiste qui viennent remettre leur petit gâche, qui est donc le pan éternel pour aujourd'hui. À tour de rôle, on assistera donc à cette remise des cadeaux par lui-même, le numéro 1 de l'église kimbangiste, le bébé du jour, comme nous l'avions entendu dans le discours qui vient de passer tout à l'heure ici, le discours qui a été légué par Papa Mbote Mounzi, l'honorable Mbote Mounzi. Et donc c'est à tour de rôle que nous voyons les responsables de l'église kimbangiste comme nous l'avions dit tantôt, c'est la délégation de l'église kimbangiste qui revient donc du Canada. Vous savez que l'église kimbangiste est partout ailleurs dans le monde entier. Les chefs de l'église kimbangiste et Papa Simon Kimbango Kiangani a donc fait un effort depuis donc, sa naissance, la première naissance du 12 septembre 1887 ici sur la terre. Et exactement, nous voyons donc les fidèles kimbanguistes du Canada. Ke sangone ke mukili mobimba yangone to pesa pareil oyo ponga na sisi musale akoma makambo na yo Yerusalem a dû relève mais to faciliter tâche pour ba malobano elo e bana mukili mobimba oyo ezali pona groupe serki ya informatique yankamba Yerusalem papa. Merci beaucoup. C'est donc là le mot
Et voilà, c'est donc la remise des cadeaux qui est en train de continuer. Nous voyons un tour de rôle. Cette maman revient donc du Congo-Brazzaville et l'autre revient toujours du Congo-Brazzaville. Et pensez donc dans la délégation des fidèles kimbanguistes qui reviennent du Congo-Brazzaville. Comme vous l'avez entendu dit que cette fête de 55e anniversaire de la disparition physique de Papa Simon Kimbangu, fondateur de l'église kimbanguiste, ce 55e anniversaire de la naissance de la chef de l'église kimbanguiste, Papa Simon Kimbangu, auquel nous voyons ici présent. À tour de rôle, comme nous l'avons tantôt dit, c'est donc la délégation de l'association des femmes kimbanguistes, qui en sigle, qui est donc revenu de la République démocratique du Congo, plus précisément de la ville-province de Kinshasa. Maman Maleka, qui est donc la présidente de cette association, et la secrétaire Tony Vasseur, et derrière elle, tous les membres de cette association de l'église. Natina ya mbotama na yo oye kobotama na se ya tango pona biso batu ya masumu kanisela ba mama na yo pasi esili koleka maladi liwa makambu ya ndenge na ndenge papa yokela biso mawa kobosa na biso te papa na mokolo yango kotisa biso yokela biso mawa na kombo ya tata mwana peli mosantu amen. Comme nous voyons tantôt, nous voyons que tous les fidèles kimbanguistes qui viennent remettre la fleur au numéro 1 de l'église kimbangiste dédient leur fleur tout en annonçant un message qui est très symbolique, qui est très signifiant. Tous les fidèles kimbanguistes savent que le chef de l'église kimbangiste a tout. Comme ils disent que c'est le Saint-Esprit. Papa Simon Kimbangu, non pas, nous ne voyons pas l'âge, mais nous voyons la maturité et la grandeur spirituelle qu'il a. Ce même Papa Simon Kimbangu qui a fêté 55 ans aujourd'hui, c'est 12 octobre 2006, dont nous la célébrons cette fête le 16 octobre 2006 ici dans la résidence privée, dans sa résidence privée. C'est le même Simon Kimbangu de 1887 qui est né le 2 septembre et qui a fait 30 ans d'emprisonnement à Elisabethville dans le temps. Donc notre époque, c'est Lubumbashi. Nous voyons à tour de rôle des kimbanguistes défiler, à venir remettre le point éternel. Cette journée est vraiment une journée très symbolique pour les fidèles kimbanguistes. Non pas le 12 octobre, non pas le 13 octobre, le 14, le 15, mais aussi ce 16 octobre 2006. Nous voyons donc l'association des femmes kimbanguistes du Bas-Congo, dont nous voyons la présidente qui est donc au devant, remettre pour elle aussi ce pont éternel. Nous l'avons tantôt dit. Ce grand jour, le 16 octobre 2006, c'est un jour vraiment symbolique, très bénéfique, très commémoratif. Mais on nous a dit que prochainement, ça ne sera plus ici à la résidence privée de Romekisuka, mais plutôt en Kamba, Jérusalem, dans Manza, comme on le dit communément, là où les fidèles kimbanguistes s'assemblent chaque année, le 12 octobre 2006, là où les fidèles kimbanguistes ont une grande jovialité, ont une immense joie de fêter ensemble aux côtés du chef spirituel. Alors nous avons vu ce 12 octobre 2006, Papa Simon Kimbangu, le chef spirituel, l'a dit, c'était vraiment un jour très bénéfique, un jour vraiment commémoratif, un jour qui n'est pas comme d'autres jours. Alors nous célébrons bel et bien le 12 octobre de chaque année, mais ce 12 octobre 2006, c'était un jour pas comme d'autres 12 octobre, c'était un jour vraiment très commémoratif, un jour très symbolique et significatif. Maman, yebisa biso sengo yozela ngo ndengo zoko remettre cadeau et pas mon conseil et pas mateba uti musika na matadi sengo ezali nini mama yebisa biso kombo na yo. Ya solo ngai mama Mabia la secrétaire provinciale ya Afriba Congo totondi na esengo makasi na tina ya mokolo ya lelo ya mululu oyo etali mbotama ya Papa Simon Kimbangu kiangani elingi kolobake na 1951 tango akufi abotami ezoko signifie incarnation ayaki mpona kobikisa biso loposo mwindo yango wana na mokolo ya lelo biso nyonso totondi na esengo en particulier bamama ya Bakongo basepeli makasi
ndenge yo moko omoni ovivre yango na miso nde mokolo ya lelo tosali yango aksa mpe tokosala tongosa mpo na molulu ya lelo. Mama yebisa biso mpo na bato oyo baye mokolo ya lelo to nini okoloba na bango mpo esengo ya eza esengo moko elekeli biso na bato nyonso tosangani na bango na mokolo ya lelo. Nazali kopesa bango matei ke tosepela elongo na papa mokonzi ya bule topesa mitema na biso epai na ye ndenge toyoki mpe tolandi na badiscours mpo mokolo lelo ezalaka nano te me lelo tozwi yango gratuitement nzambe apesi biso yango kado biso mpe malamu tosimba yango makasi. Merci maman. Comme l'avait tantôt dit à tour de rôle, les femmes kimbongistes, l'association des femmes kimbongistes, qui ont sigle, partent remettre les cadeaux. Nous voyons donc les mamans volontaires de l'église kimbongiste. La maman volontaire, c'est donc le groupe volontaire du volontariat qui est donc différent de l'association des femmes kimbongistes qui ont sigle dont nous l'avons tantôt vu les membres de la fanfare kimbongiste. Donc, c'est la présidente de Maman Volontaire. Maman Ebsabisu Sengozali Nini pour assister à la 50e anniversaire et à Motama ya Mobukonzi ya Bule. Maman tozali na esengo ya kosakana te. Omoni biso ndenge tozosepela toza na esengo mpona komona ke lelo papa na biso akokisi 55 yango wana toza na esengo mingi bamama. Banini okoloba na bato baye awa te mokolo po bato baye awa te toyebi ke mingi baa na posa mpe bakoma me baza na mikakatano to nini kasi mbala ya nsima mama to tata soko oyoki likama ndenge boye kozanga te pamba te kembo ezali awa eza ndenge mosusu. Merci maman. Nous continuons donc notre ambiance ce 16 octobre 2006. Il est exactement 22h passé de 30 minutes ici à la résidence privée du chef spirituel au village d'Ongombe Kinsuka. Nous avons donc vu à tour de rôle les femmes de l'association des femmes kimbongistes qui ont cible ainsi qui résident ici en Kamba, à Nouvelle-Jérusalem, là où bien sûr réside le numéro 1 de l'église kimbongiste, son éminence Simon Kimbangu Kiangani. Nous voyons donc à tour de rôle les fidèles kimbongistes venir remettre leur point éternel auprès de son éminence Simon Kimbangu Kiangani pour commémorer ce grand jour de festivité, ce grand jour très symbolique, ce grand jour très bénéfique dans le monde entier. Ce grand jour qui signifie, qui dit de beaucoup pour les fidèles kimbongistes du monde entier. À tour de rôle, nous voyons donc la remise des fleurs, d'un bouquet de fleurs, qui sont donc les mamans kimbongistes, qui vivent ici en Kamba, à Nouvelle-Jérusalem. Tous les groupes se sont unifiés, tous les groupes se sont réunis en un seul lieu pour commémorer ce grand jour de 16 octobre 2006.
jusqu'ici continue ici à la résidence privée d'Ongombe Kinsuka. C'est donc le groupe théâtral kimbangiste de Kamba Nouvelle-Jérusalem, le groupe théâtral kimbangiste des metteurs en scène que nous appelons par en sigle GTK de Kamba Nouvelle-Jérusalem. Ils sont venus remettre, comme vous le voyez vous-même, un bœuf, peut-être disons un mouton, auprès de ce national qui est donc pour eux un pont éternel. Ils ont donc réservé tout ça pour satisfaire et pour donner une immense joie aux représentants légaux de l'église kimbangiste. Son éminence Simon Kimbangu Kiangani. À tour de rôle, les fidèles kimbangistes partent remettre le cadeau au numéro 1 de l'église kimbangiste. Nous allons prendre une maman, celle qui est revenue donc de France, maman Annie. Tungo pesa biso mona yo nini ya mokolo lelo fete mokolo lelo zali esengo epa na biso bandimi yo uti poto olobi nini. Ah mama tozali na esengo monene koleka ya koloba te pamba te mokonzi ya milimo na biso mokonzi ya bomoi na biso akokisi 55 ans donc ezali esengo ya mingi na boyei na biso kati na bomoi na biso mama likambo ya koloba mosusu ezali te pamba te donc esengo etondi mingi na motema pamba te boyei na ye na mokili ebikisi biso esikoli mokili mobimba okokoloba nini ntango ozonga kuna koloba nini na baninga na yo oza na poto oyo bayei esika oyo te nakoloba na bango esengeli na bango koyaka na bafeti ya papa il faut koyaka koya kovivre yo moko ya kovivre esengo oyo ezali kati na mboka ya Yerusalemi pamba te biso bato tokutani na esika yango tomoni ete tozwi eloko mosusu ya motuya oyo bango bazangi. Merci Maman Annie, merci à Maman Annie. Nous voyons donc à tour de rôle, nous avait tantôt dit, celle qui Kimbangi c'est venir remettre le point éternel, leur cadeau auprès de numéro 1 de l'église kimbangiste. Son éminence Simon Kimbangiangani. Son éminence Simon Kimbangiangani n'est pas seulement un simple représentant légal, comme nous le voyons dans plusieurs églises. Bien sûr que oui, mais il est plutôt le Saint-Esprit. Le bon Dieu, le créateur de l'homme, le créateur de l'univers, c'est lui qui a fait le monde entier, lui-même tout entier plutôt, ça se repose entre ses mains. Raison pour laquelle pour aujourd'hui, les fidèles kimbangistes n'ont pas seulement une simple joie, non pas seulement une simple joie, mais plutôt une joie qui compose beaucoup de statuts, une joie qui a beaucoup de composantes, à savoir la première, c'est celle de savoir que Papa Simon Kimbangiangani est le Saint-Esprit. Sans lui, l'homme, le monde ne serait rien. Sans lui, l'homme ne serait rien. Sans lui, pas sans lui, l'humanité ne serait rien. Et sans lui, le destin ne sera absolument rien. Des dirigeants qui, à son tour, vient remettre le point éternel à cette éminence Simon Kimbangiangani. Nous voyons devant les dignitaires et les responsables de cette chorale que tantôt on appelait la chorale des anges. Tous ceux qui sont les membres de cette chorale qui résident ici en Kamba Nouvelle-Jérusalem, qui ne sont donc pas restés au coin, qui ne sont donc pas restés en dehors de ces grandes festivités du 12, 13, 14, 15 et c'est enfin le 16 octobre 2006. Papa Makaya, yo ozali mokati na mokonzi ya chorale des gens oyo kotika fololo epa mokonzi ya bule yebisa biso esengo ezali nini mpona mokolo ya lelo. Esengo ezali na biso ya koloba te, esengo ezali na biso nazoyeba ndenge ya koexplike yango te, pamba te mwana papa abotami, mwana abotami, papa akufi, mwana abotami. Phénomène wana moya koexplike yango ezali te. Donc nayebi te soki libota nini akoki kozala na likambo boye. Na biso bato baindo
biso bakimbangisi topesameli chance wana vraiment nayebi te nini nakokoloba donc esengo naza nango lelo atako nakwei na ngai donc nakozoka na ngai te puisque nzoto nyonso esengo liloba nini esi okoloba na biso bandimakimbangisi liloba ya suka na kokoloba ete biso bakimbongiste tomeka kotosa ndenge bapapa na biso baza koloba ete totambola na bolingo mibeko misala mpo ete tokoka komerite likabo oyo tata na biso abongiseli biso. Merci maman. Et donc c'est la fin de remise des cadeaux. Comme on peut le dire, signifiant que nous sommes ici à la résidence privée de son nom Simon Kimbangu Kiangani. Le chef donc vient de recevoir les cadeaux, les divers cadeaux dans la communauté Kimbangiste, puis aussi Simon Kimbangiste donc lui ont légué dans ce jour. La suite, nous devons donc la suivre en intégralité, comme le sont suivi la première partie de cette grande cérémonie le 16 octobre 2006. Et donc nous allons pouvoir vous proposer toujours de suivre cette grande cérémonie de ce soir. Eh bien, nous voyons donc les scouts, eux aussi ne sont pas restés à part de cette grande fête qui sont aussi venus à célébrer et commémorer le 55e anniversaire de la naissance du papa Simon Kimbangu Kiangani, le Saint-Esprit. De se lever ici, qui est en train de saluer les fidèles de l'église qui sont venus un peu en retard. Ils sont venus remettre de leur côté le point éternel qu'ils ont pu réserver pour ce grand jour de 16 octobre 2006. Comme vous voyez, tous les fidèles kimbanguistes ici présents sont très dans la grande jovialité pour commémorer ce 55e anniversaire ensemble avec les différents fidèles kimbanguistes qui sont revenus de partout, de la République du Congo-Brazzaville, de la République du Congo, de la République démocratique du Congo et de la République d'Angola. C'est la fête qui continue ici à Jérusalem, à la résidence privée de son éminence Simon Kimbangu Kiangani. Les fidèles kimbanguistes sont donc dans la joie pour commémorer ce 55e anniversaire qui peut-être que c'est pour la première fois que cette grande cérémonie s'est faite ici à la résidence privée spirituelle, mais je pense que c'est là donc pour la dernière fois, pour une autre fois. Elle se fera donc ensemble avec toute la grande communauté kimbanguiste du monde entier. Les 7 millions de fidèles kimbanguistes qui ne parlent le numéro 1 de l'église kimbanguiste, les dirigent, ne sont pas ici, mais le monde lui promet que...
esimbi te ye moko papa mpe alobi bon nakonfie na maboko ya Mendes monsieur Mendes akamatinga nde toyebanaki na papa Angelo alawana tozalaki na 4e mai na limete na papa Angelo nabali kokende na Bandundu na Kasai partout mais eza kosimba te sikoyo papa alobi na ngai ngai nazalaki na leta wana mobafuma loo moto akoseka ngai azali te yango avana kona boye nasongaki liboso bakambi na ngai nazalaki nango bavoiture nandani te voiture ya liboso nasongaki nsima naye kosomba picote epai avec de book azali aho lukamoniki osumbaka molongo yosumba ekiloma 404 même le groupe de la Sombaki piquet peut pas aller dans Brazzaville. Donc, on voiture passato na pasteur Bingila oyo ativanze oyo niye voiture ya pesa kimia oyo taxi esa problème moyen d'identité na mayombe na yombe na mama tunaogebrie mais de l'autre côté. Juste pour ça, on gagne. La vanne va papa avant un camp. Et là, toute période, ils arrivent que n'a pas Congo, vous les a ratés. Maï Kauki, le Congolais qui passe. Si mandé par papa, va presser un kilo. Donc, il faut un kilo. Sima ngabo na kiko bana na mayombe bali ni watu tumisinga mingi tuweko bana ndunga tusaki programu sasa mbapeko kana na moyo na bi mbule za musika de bobeka bala moko ibiti ekati kusima tunazama bana kila 22h tout mobiba et 11h et moi. Maï m'a trouvé partout. C'est le lac de Mayombe. Et la vie n'a pas de sous la terre. On a vu les. Rappelle-toi, on a vu une classe à l'examen. Tambour kuna mutumisi. Attends, attends, dis-moi, on m'appelle jeune fille, malade. Elle a envoyé, parce que papa. Et là, on a moi qui l'a malade. Camarade naïe, qui n'a pas été ailleurs, il y a des petits camarades naïe. Naïe, voilà. Sur la forêt, voilà, ebisabu bya tata wana ezalaki malamu te mwana wana akekosiba biloko na ye na butu akekolanda ye ntango azali ye donc mwana bato akufi sikoyo na tongo bamemi epa na ngai